sortir notre pays de la crise dont il est plongé. Nous te disons merci parce que tu commenceras avec nous, tu demeureras avec nous comme Emmanuel et nous finirons avec vous au nom de Jésus. Amen.
na pesi bino nyonso merci mingi na sacrifice wana. Merci mingi. Alors, eloko ya liboso nalingi boyeba que soki Martin Fayulu m'a dit, le commandant du peuple, président légitime, oyo biso nyonso tokotaki, soki omoni ye physiquement te, boyeba ke balieutenant na ye bazali, boyeba mpe ke parti politique ya Martin Fayulu ezali. Bato ebele bayebi Martin Fayulu, mais bayebaka parti politique ya Martin Fayulu te. Ezali mabe kotanga ya baponami okokende oponi Martin Fayulu président, mais ovote député ya ngambo mosusu. À ce moment-là, ozopesa Martin Fayulu makasi te. Yango tozosala la matinée politique à ma commune nyonso pour que omesana Martin Fayulu président ya SID c'est-à-dire parti na biso oyo ekarabami na Martin Fayulu président oyo biso tokotaki apesi biso nyonso bote tobetela ye maboko ya liboso eza ya parti na biso eside toye na matete pour que toconfirme que babase na biso toza na 14 cellules des hauts fonctionnaires Aïsaki Arnold, chef à section, coordonnateur à section à Matete, Kende Ibisa Bandeko, Baya, tout ce là pour que Baya va Mbonga et son temps pour la dégainer. Bandeko na biso, tout à l'heure, la bango awa. Moko, alors la partie, avec mon compte à la partie, Moussoussou, parti wana koti président na ya parti azali député ya parti mosusu omo aussi omona président ya parti azala député ya parti mosusu eyo mpe militant ya SID babengi yo okende kokota na parti ya chef ya parti azali député ya parti mosusu na eza kosoba. Est-ce que vous avez un côté de SID ou de Kotawana? La partie ya soldat du peuple. Donc la partie de la mission à il faut qu'on voit qui s'abandonne. Partie de la mission SID. Il y a du poste à moi. Il y a des balais. Ezali makambo ya mboka ndenge ezotambola tokendaki tovote Martin Fayulu na Kinshasa bandeko na ngai natamboli Kongo oyo nazosirkile nazoplante parti asalaki tourne na Kwilu Kwango nakei Kisangani Joko Otoele na Isiro Baswele na Buta tokei na Bunya na Ituri bande kususu wa Equateur awa na uti na zalaki na Katanga partout na leki même ba pigment na forêt équatoriale balobi tokotaki Martin Fayulu. Mais elle est au côté de Martin Fayulu. On va proclamer le président
olanda ngai tosensibilize bandeko na biso que bokosana te toza na ennemi ya Congo, ennemi monene oyo alingi mboka oyo ekoma neti libenga na ye asalaka oyo alingi mboka oyo ekufa ndeko wana sokoma mboka na biso fo koyeba ye kombo na ye ese Kabila. Serment de liberté que nous léguons à notre prospérité. C'est la petite liberté. Va Lumumba, Kasavubu, bandit avant l'indépendance, la colonisation, Simon Dimbangu, pourquoi pour la liberté? Comment expliquer que? Comment on peut expliquer que Muntu aye na mboka oyo omoni ye azokota azali na minduki na bakese ya munition na mutu makolo asoya ane eloko te alongwe este akomi na Kinshasa et puis dans 10 ans akomi l'homme le plus riche du monde akomi biso nyonso basoba. Est-ce que vous avez le Kabouana? Voilà. Voyez-vous, ennemi, la biso, oh, il faut tout pour la mise, tout l'antenne, Malamu, Pomboraye, Joseph Kabila. La bonne n'a pas dit, mais, on a l'arrêt. Naroga, Astakora, on a l'arrêt. Amonika soki na teleminga moko na mokate il faut nata makolo na ngai maboko na ngai po basala na mosala eloko ya mibale Kabila atie seni comme loboko na ye bomoni ndeko wana nanga makambo sali Mama Chantal Antikoloba a proclamé le résultat sans que affiché bureau de vote par bureau de vote. Donc on a un pourcentage de combien pour que ça y est déjà lundi. Est-ce que c'est la cas? Est-ce que c'est la cas? Il y a un mot biso Tolobati et résultat on a publié. Biso toujours reconnaître il y a un mot. Donc, il y a lobby, ce qui est dans l'ennemi, il y a mis balé. Et à Congo, la beauté d'abord, l'ennemi, il y a mis ça. L'ennemi, il y a mis ça, il y a Congolais, avant pour constitutionnel. Est-ce qu'on voit là-dedans? Cour constitutionnel, et comme on a, on peut la lobby, nanga allié, à mon niveau, autour de M. Pétolia. Abandi bakabola bango pe na ndenge na bango basali bafabrike baresultat et babimisi baresultat ya lokuta ekonangai bandeko na ngai mpona nanga bien Kabila amoni ke mokumba oyo ya victoire ya peuple amemi eleki makasi azokoka te pression bamindele pression bana mboka tolingi changement amonika azokoka te alobi non soki na
histoire oyo nga moko na kukufa mpo naluka mwana mosala abandi kotala ba abandi komene sikoyo malheureusement mpo na biso Kabila atrouve aye kokuta mwana mosala na ye na opposition azwi nani Félix Tshilombo akabeli mukumba ya moyibi sikona kuna bino soki ndeko ake koyiba eloko ya bato kolia ko mama na ndako akabeli yo sikoyo okomi eloko ya moyibi okoma nani il faut démissionner pour que donc une élection. Parce que, par exemple, la vérité des urnes, pour passer là, Tshilombo, pression pour Gazo, qui sera au ministère, au l'équipe. Par toi,
distraction. Si vous il faut total Moninga azota resta wana. Soki réellement olingi kosala losambo zambe ayo kayo soit eloko ya bato sala nini? Sala nini? Au lobby, donc il faut marcher, faut soutenir le parti, faut marcher, faut soutenir le tambo mamba et sa distraction. Bango nyonso wana pouvoir oyo bazowela eza ya bango te, eza pouvoir ya peuple avutaki Martin Fayulu président de la République. Obongama le 26 ya mois oyo tozwa avion tokende Lubumbashi mpona tozokende précéder Bakonzi, pour préparer l'arrivée du président légitime à Londres, à Koya le 27, le 28, le 29 à jouer avion, à Kokota Lubumbashi, Bobanga et Lokote. Martin Fayulu à sa président légitime et à Congo Mobimba. Il y a militaire, il y a la Moka. Moïse Katumbi, mandat naïe est possible le 27. Il fallait le 28. Frédéric Matungulu, Azdoua, Mukonzwana. Zamba Salisibiso. Zambé à Salisibiso. Matungulu, Basombier, accueilli. Le 28, le 29, après réunion, il y a Bakozalamuka, Mutokozwana, Azali, Yigwe, Jacques Beba.
parce que tout ça va réguler pour kanga makapona yebisimino na motema ya liboso parti na biso décidé de planter pour continuer plantation à na 24 provinces sur 26 pour se planter par bio partir de fonctionnaire et c'est dans les provinces de Milbalais il faut nakende na Sankuru comme les lobes sur gouverneur tokende na Sankuru et puis tokende na nord Ubandi na Badolite pour planter parti tokangi masolo o kota o kotisa o benga o bendisa baninga tokota na SID tozali parti présidentiel pour gagner l'élection. Pour à distraire bisoté bisobana ya SID bisobana ya mafa likambola biso takaka moko tolingi toya fotoya ma vérité des urnes commandant du peuple le plan ya sortie de crise a proposé biloko mibale. Et l'autre, il y a des poissons, ceux qui ont l'indi vérité des urnes. Boya n'a pas bébé. Vidéo Zawana. Tout reprendre, tout revoter. Mais comme la bébé, Nanga a dit à Borka et à Mona Fleur. Et ça est sous terre. Et l'autre, il y a mis balai pour toi, il y a la vérité des urnes. Félix Chilombo a démissionné dans une année. Tout ça, l'élection anticipée, Toya Banani a gagné réellement l'élection. Est-ce que vous avez à part l'élection anticipée, ce qui au mouvement au nord, sur le plan constitutionnel, au tellement, Toko Issa, Chilombo, Akwea, Toya la vérité des urnes. Et ça nous coûte parce que ce qui va l'envoyer par la Kabila, à côté d'un moment, président il y a Sénat, à comme président intérimaire. Est-ce qu'on va être bien loco? Est-ce qu'on va être bien loco? Il faut doter l'élection anticipée. Parce que Mboka est dans la crise et la légitimité. Crise et l'équipe a cassé, par Koyoka la terre et par côté de la Koyoka la terre. Attends, ce que le gouvernement est permis, de ma Parce que Kabila a